Saratola TV. Ils ont école nyonso, ils ont tribune nyonso. Mais batu babusa na bokoko bakenda na kimundele. Différence ezali code na porte-monnaie magique et c'est un sacrifice. Bakupe so yango lelo omoni bambongo ozibo mengo après na sima ba ko sengo moto. Saratola TV. Ezala uzana posa ya $10,000, 10,000 euros, 10,000 livres sterling. Mboka nyonso zali oko recevoir code ya nabino condition nango ezali kaka osungaka libota. Na libota mutu akolela azate. Na libota so mutu azolela code eko disparaître. Saratola TV. Donc na sala nyonso à part la kolamusa mutu akufi. Donc mes spécialités nango ezali kopesa bato mbongo. Pona mokili mutu nyonso alukaka mbongo. Donc naza makasi pona kopesa bato ba recherche ya libota na bango. Saratola TV. Balakela bango na mort ya momona ga hémorragie wana tile rezo katana te bakufaka ebele. Donc eza na liste ya ba comédien bakendaka point liste ezali bakotaka place moko. Eza na place bakota ba point noir ba Brazzaville, eza na place bakota balakela bango pona mort. Alors Saratola TV. A dit toujours eza sujet ndenge na ebisi OK. Baza na esika oyo bango bakenda ba comédien. Zolanda baya na temple na ngate mais baza na esika bakenda ba complication wana ezouta kuna yango moni bazo ba retour bazolandana. So ezosenga nini? Artiste oyo akolata courage. Ezosenga aluka maître John poto kata lie wana. Bayebi makambo na bango bien ne baza wana bayebi baartiste pena basisi kokufa te batikali mibale donc maladi oyo ya kufeli oyo bakena opération eza na moya mote eza makambo mosusu eza na moya mote eza makambo mosusu omoni esika bazali baboya ekoboma Dali Brisko omoni ndoki soki apropose déjà théâtre keyo akomi moni etape ebele akobelisa yo fort obeli makasi oke hôpital malade emonana te batindiki yo na maladi oyo eza te na nzoto na yo artiste bakolandana baartiste comédien bakolandana. Mais eza pasteur moko alobaki yango pasteur de la forme alobaki ke baartiste boke bato koperdre baartiste minene ya mboka na biso tomona mpe ekokisamaki ezokontinue kaka kokokisa ezalaki ete ezalaki nakangela de la foi wana aya na temple na ngai place ayoka message wana mponga naza liso ya banzambe eza deja ndenge batya bango na liste alors fo toluka moyen tokata lie wana pasteur de la foi ntango aye na temple na ngai ayoki nazopesa message na motu moko aza na poto esika azolaki maloba ye mpe aki kopesa prophétie aleki aloba makambo ba comédien mais Saratola TV. kindoki to spiritualité ezalaka secret jamais moto akosala cérémonie bafilme jamais mutu comme ça. Donc o bandeko basali na bango eza nango bathéâtre na babesi mabe okomela mwana wana te eza eloko moko eza te wana eza bathéâtre na babesi. Saratola TV, la chaîne qui assure. Kolala kolamuka likambo etali pouvoir ancestral et tomboki na ville ya Kinshasa tozoyeba te banani bato solo banani ya lokuta banani bazokosa batu banani bazomema batu na nzela ya libulu. En tout cas lelo na yambeli bino maître moko aza na succès makasi na banza pe boyebi mais na mission ebele asalaki na ba période wana na tikala okuta na ete na yamba ye bandeko bokomelanga mama Sara yamba maître wana tuna ye pona dossier oyo na bombi ye nanu. En tout cas na ye to komekosola na ye makambo etali spiritualité o babengi porte-monnaie magique na Kodia. Porte-monnaie magique ezala nini, Kodia ezala nini, différence nango mibale. Et puis pourquoi bango basalelaka pouvoir ancestral, pourquoi pe batumusu basalelaka kindoki, pourquoi batumusu basalelaka mindele. Différence misatu wana toromeko sola na maître Mitterrand na banza tango na obi maître Mitterrand boyebi mais vrai nom na ezara maître John Lipasa Satan. Yoka kombo mutu. En tout cas yé makambo soleze belé, je pense que tant on a bi maître Mitterrand bandeko belé ba yebi asalaka accident na boulevard awa, mutu kana ezalaki accompagné na cercueil na bikeko. Maître Mitterrand. Bonjour. Bonjour, grand journaliste. Bonne santé. Santé kitoko. Mais comment nos beaux Kimia
on dirait moto sala makamba mabete ozana calme on dirait angelo ozala ka boeto o changera tango koma ko travailler na sa mambo mabete na sungaka nde population na sungaka mokili. OK. Oui naza serviteur ko sunga mokili. Oza le roi serviteur, est-ce serviteur des ancêtres? Oui na sungaka mokili. Maître Mitterrand, je pense que Batebele ba ebio ba reconnaître Longinao. On permettre ngana mekana nous kozongisa na makambo esi leka. Oui. Mais il faut na tout na parce que nazoka okazwa ko yamba ote na ngonga wana. Maître Mitterrand sala accident moko munene na boulevard a mutuke panzana. Mais yo kufate bande ndeko mwasi moko akufa. Ezalaka pona nini? Maître Mitterrand azana ba ancêtre na ye oyo bakengelaka ye, quel que soit likama nyonso, quel que soit eloko nyonso ya briske, mutu nyonso azana ba ancêtre na ye bakengelaka ye. Ba ancêtre na ngai babatelaka nga na bimaka Saint-Sauf. Et bon, pourquoi pas ancêtre nous bazaba égoïste yo zaki accompagner na bat po ni ancêtre nous babatela ki pe bandeko wana te. Mais batunyo sote bakufaki, cela veut dire ancêtre babatela ki bana mususu. Et bon wana o mwana mususu akufaki ezatana ekokaki. OK. Faut qu'il tana we kokinante okokende ka boete. Le ancêtre babatela ki ba o tana bangona ne kokite. Tozaki belé. Bato musu bazwaka ba défaut mais bakenda bakufate tangu ya kufaki cela veut dire tana ekokaki yango akufaki. Oui. Maître Mitterrand tambolaka na ba cercueil na mutu kana bike ko ponani. Non, Maître Mitterrand ozobenga bien as un maître spirituel mutu keze ngai tangu suna utai ko sala musala na zongi na ntendako una temple na déposer temple eza na coffre mutuka. OK. La likama pe na nzela ekutani yango bato ba lingaka bayiba tango ya accident tango bafungoli bamoni biloko. Batiki. Oui. Bayiba sute bamoni biloko. OK. Oui. Si connaît biloko ebimai libanda ezaki na ben inconvénient te ozwaki problème te retour. Te inconvénient kozala te po ba ancêtre bayebi ke eza likama. Dans likama yaki. Likama yaki. Oyo préparaki yango te. Cercueil pe panzanaki bamonaki cercueil wana. OK. Et panzanaki bimaki na balabala mais cercueil wana eza déjà ke molimo ebimi wana etikalaki lokate. Ba bilo nyonso etikala wana o récupéraka yango lisusu. Na kozongo nazwango soutien eza biloko ezaki so eloko te pona nini pouvoir déjà ebimaki. Pouvoir ezaki lisusu wana te. Wana etikalaki ka be échantillon. Pourquoi kombo na oba kobenga yo Maître John Lipasa ya Satan? Oui, Maître John nazwa yango na temple de Pluton na Benin. Pongai naza mingi bazen. Obeti isusu Benin isusu. Naza bazen na spirit na pouvoir ancestral. OK. Na famille toza na plus de 10 chefs coutumiers. Na partir ya mystère ya libumwa mama naza kwa via ka science ya Benin. Ya vaudou. Naza kwa via ka science ya vaudou. Na sala voyage ancestral pour na kokende kozwa connaissance ya vaudou ya magie noire. Mais basé na nga ezali pouvoir ancestral. Alors tant on a que kotanga magie noire na temple de Pluton na Benin isika oyo ba ko pesela ngai kombo ya Maître John Lipasa Satan pour na comprendre spiritualité ya magie noire na facilité. Ale ba monaki lokola moi na classe azozwa mingi ba les premiers ba ko pesela nga kombo ya Maître John Lipasa Satan. Selon yo Lipasa ya Satan pour ni ba ko pesa ta ke Lipasa nzambe te. Donc on a la mingi spiritualité et puis na la mingi ancêtre donc yango na ba kopesa nga Lipasa nzambe faut que ne pas ba chrétien ou soit ba pasteur ba kopesa ye Lipasa nzambe. OK, donc nga eza makambo na lukana onte eza makambo famille naza basé mingi na pouvoir ancestral. Le pouvoir ancestral. Oui. Place au côté a on place makambo ezali. Tango zolo banaza basé na pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral eza nini? Eza pouvoir mususu en dehors ya christianisme, eza pouvoir mususu en dehors ya sorcellerie. Oui, sorcellerie eza mususu, pouvoir ancestral eza mususu, pouvoir ancestral eza mystère oyo yemoko nzamba akela atikela bayindo po bakemba te. Lelo tobosana pouvoir ancestral tokenda na kimundele. Sorcellerie ezali
ndoki manifestaka na butu na moya okoka ko manifester te na moyi ndoki akoma zoba zoba mais na pouvoir ancestral na ko manifester n'importe l'heure même siko na ko manifester même na moyi na ko manifester mais ndoki suka na ye 5 heures juste akokoma na ye milliardaire butu nyonso 1 heure 2 heures 3 heures mais 5 heures juste akomi zoba zoba. Mais dans le pouvoir ancestral, comme on dit, maître spirituel a manifesté même in amoy, même ici quoi. Mais ndoki azana ba limite ya ba air. 5 heures akoma zoba zoba. Butu akokoma même azana pouvoir akoma lion, akoma sorte nyonso ya nyama. Mais na 5 heures akoka suko manifesté te. Ndoki akoyi kolala ata ozotoke akola mukate. Et c'est déjà pour moi qui a ba réunion, a ba place na bango ba kendaka. Mais d'ici 5 heures, il faut déjà l'occasion en ambeto. Et c'est qu'à la laka. OK. Donc est-ce qu'on maître spirituel comme na pouvoir ancestral na ko manifester n'importe les différences yangoana ya pouvoir ancestral na ndoki. OK. Oui oui. Na utako yo kayo lobia okende ko tanga magie noire. Oui. Tangu nazoka magie noire monite ke bondoki ana kati. Kasi magie noire ezali église ba bengi vaudou. Vaudou ezali lokola ba catholique, ezali lokola ba islam, ezali église. Mais na kati église ezana banzela oyo ko kolanda ya connaissance pona ko sunga batu. Ya ko sadisa batu. Connaissance spirituelle. Ya ko pesa batu makambo. Ozolanda eza kindoki te kindoki ezali o na ebisi yo omona ke o abimaka ke manifestation na ezaka na butu na moya okoko manifester te kindoki ezali ke na butu bakoki kolia mutu mais na moya okoka kolia mutu te de fois lia okara na butu différence eza makasi na maître spirituel spiritualité oko manifester n'importe l'heure même na moyi oko manifester Ozolanda. Donc tout ça différent nandoki na donc yo lelo batu ba comprendre que vaudou eza église. Vaudou eza église. Batu ba koma ko beba to ka batu ba simba kisi kuna na vaudou. Ko bebi sa réputation ya Benin. Vaudou eza l'église eza na banzele belo ko kolanda na kati. Ah OK. Ndeko mona même na kati ya catholique. Banzela PCB. Banzele eza ebele. Tona basango baza basala la science. Science makasi. Tona basango basambelaka normal. Toi pe na basango oyo baza ba PD. Na kati ya église catholique, do isa ba science. Mystère eza mulai. OK. Ozolanda. Do ndenge pe ozomona ke vaudou pe eza bongo. Onga na landa magie noire pona ko bakisa connaissance, mais naza basé mingi na pouvoir ancestral. Pour pouvoir ancestral na lukango te eza ya famille. Na famille to botami plus de 10 chefs coutumiers. Ngana dirigeaka village au babengaka Lukula na Congo central. Naza chef coutumier ya village ya Lukula. OK. Donc naza na lembalaka musala te. Ya na musala musuna ko memango na magie noire, musala musuna ko memango na pouvoir ancestral. Donc na lembalaka musala te. Donc yo sangisa ba pouvoir. Nana de pouvoir oyo ngana utilisaka. Siko pouvoir abata science. Différence ni ezana magie noire et puis na pouvoir ancestral. Nyonso ezali noir. Pouvoir ancestral eza bokoko. Boindo. Magie noire soki na kendaki na magie blanche yango mabe. Mais naza toujours na noir. Ah. Est-ce que vous l'entendez? Zera. Magie blanche eza mususu, magie noire eza mususu. Naza toujours na noir. Na utilisaka magie noire, na utilisaka pouvoir ancestral. Magie noire, magie blanche, eza mabe na ndenge nini, eza différent na magie noire. Magie blanche eza mindele, eza kuna eza pona ba sacrifice. Koboma batu. Koboma batu. OK. Même ba peso kuna ndo yokaka ko ebimaka ba porte-monnaie magique. Okay. Magie blanche. OK. De temps au recevoir ngo fo banda ba sacrifice. Sacrifice. OK. Mais magie noire makile ezalaka te. Eza ndenge moko na pouvoir ancestral. OK. En tout cas, merci beaucoup, Maître Mitterrand. Maître Mitterrand, il passe à Satan Pinda na mingite. Oui. Différence ni noko sale la biso entre Kodia na porte-monnaie magique. Différence ezali makasi pona nini Kodia eza mystère na biso baindo eza na kolonionso eza na tribune nyonso.
ezala ozana posa ya 10 000 $, 10 000 euros, 10 000 livres sterling, mboka nyonso zali oko recevoir code ya nabino, condition nango ezali kaka osungaka libota. Na libota mutu akolela azate. Na libota soki mutu azolela code eko disparaître. Po code ya elingaka tango zi yango de yo osimi lokola nzungu ya famille. Okay. Donc na famille faut osungaka batu. Osungaka famille na yo. Na famille ezate mutu azolela me yo za na nzungu ya famille. Code eko silika, eko disparaître, eko kende na ndeko na yo mususu akoma kosaela yango. Porte-monnaie magique soko zi yango ekozala toujours na ba condition ya sacrifice. Yamona ba mususu bateka ba papa na mama, bateka bandeko nyonso, mbongo yango azoli yango ye moko. Alors mbongo malamu ezali foli yango na libota na bana. Donc code ya yoko bana kosala eloko te. Soko bengi ngai Maître John na ko nazana posa code ya libota na biso, ngai na kokota contact na ba ancêtre ya libota na yo, esika o eko permettre po yo recevoir code ya. Est-ce Zolanda? O monta o zana posa o production ya code bandi na 10 000 tilikolo. Production ya code ya 10 000 tilikolo, mais soko lingi ke monta moko diku o sala makamu na yo. Diku kaka okozwa yango, mais condition eza kaka osungaka libota na yo na libota mutu akolela zate. OK. Donc différence à code ya na porte-monnaie magique angwana. Il y a différence na ngwana. So on a besoin mbongo yo zo conseiller porte-monnaie magique to code ya. Te bazwa ba porte-monnaie magique te, porte-monnaie magique ko umela te. Après sacrifice ya batu na moment moko ba kokoma na posa na yo. Po yo kende comme esclave au sale la bango pour recevoir déjà bambongo na bango. Est-ce que Zolandanga? Allez suka yo faut kende ko comme esclave au sale la bango. Différence na ngwe ngwana. Okay. Ba le kodia ezali eloko o mystère na biso ba indo. Ezali ye moko nzamba créer yango. Moindo nyonso fo azana kodia ya libota. Famille nyonso awa na sepla mingi bandeko na biso bandande basela ka mingi kodia na bango. Yango mona ka bandande bazana mbongo batonga ka bandako étage. So okena Congo central batu ba respectaka code eza ba Congo. Ba Congo pe omona bazaka na mbongo ba pato ba Congo bazana ba étage. Donc ndenge moko na banda nzo nde batu ba yeba te code eza bangala ba Swahili baluba bato bandundu code eza na bekolo nyonso eza na tribune nyonso. Donc bobenga boko wakuzwa ba code ya nabino po ba code yango pe na pesa ngo trop batebele ba o bazaki na connaissance te. Code ya batu babanga ngo kindoki o esenga ka batu o kindoki ya famille non code eza kindoki ya famille te esenga ka pe ba sacrifice te eloko moko te. Code eza ka condition nango ya kosunga libota na yo bakoyi kolela te na ba orphelin. Esili eza mbongo na bino ya libota sans condition siko bakosengo batu ponani. Mbongo ane aussi la te. Aussi la te. Mbongo ekozala okosala nyonso lingi kosala ko chambongo na banki, okosomba okosala entreprise, donc eza mbongo ya libota. Mbongo esi la tete jusqu'à la mort. OK. Ti okokufa mukolo oyo nzamba prepare yo na mokili po longwa. Mais pona likamba code boma yo code kotika oboma ote. OK. Oui. Donc de to ka code ya famille ezaka na ba Congo na bandandi te. Ezaka na ba Congo te na bandande. Mais de ekolo wana nde bango nde ba respectaka coutume ya code. Mais code ezana baluba, ezana bangala, ezana ba Swahili. Code ezana eza mystère partout. Ndeko mwa yo baki na tuna yo pona ni osaka sube mission te. Bon na umeli na uti nazaki na Benin. Na kendaki Benin pona ko bakisa mingi ba. Tango zolo ba Benin wana ibiki batu ba obanga déjà. Batu ba obanga. Non batu ba banga te. Benin penza. Batu ba banga te na kati ya Benin ezali et na kati ya temple de Pluton na Benin eza église eza na banzela ebele. Esika oyo okolinga okende osala makamu na yo olanda nzela na yo elingi koloba te ke o batu bakobanga nga nakendaki mpona kosunga bango mpona kobakisa ba force nanga ya kokoa kosunga ba client nanga o nde nasala bango musala mpona lemba na te misala ya batu donc oza na problème o ezo déranger yo ba maladie donc siko komi actif
pour le boss a quitté on a sa émission na sala quitté na umeli na sala ba inane na sala émission té wow donc na kindai ko baksaka ba force na ngai mais apparemment Dieu zakika après accident de au salaki retour mbangu na vodou non après ba accident na sa émission moko na Ken Piana après na voyager Benin pour car na ko baksa ba connaissance na nga pona lemba na ka musala te OK soki nazo lelo ba mettre ba komi belé na ya lukuta na ya solo soki to zongi ba émission o po ezanini ba appel ka ya ba client mettre na zaina plus de 20 mètres simba raté akoyi ko sala nga makambo te donc ils mettent faux zonga ka ba client nazana ba client belé na poto bango batu bazong singa presque émission pour na ko continuer ko servir bango à part Kodia spécialité à maître Mitterrand ezani spécialité à maître eza couper sabatu mbongo à part mbongo na Kodia deux eza ba nomination ya musala ozana problème ya o koma succès nomination ya musala moi sina yo azo compliqué auto bloqué to ko bloquer yo pe mobile azo compliqué yo bloquer mobile to ko bloquer mobile ko bloquer dans le sens que akoma zoba na yo akoma zoba na ona relation na bino amoureuse yo pe ozana posa mukanda depuis okenda mboka libanda mukanda compliqué yo to ko pesa yo mukanda to zape na élection na mboka ozana posa comme ministre ozana posa comme député ba ancêtre ba ko pesa yo ba voix spirituelle okomona ba ko voter yo okusaila mboka donc na sala nyonso à part la kolamusa mutakufi donc mes spécialités na ngezali ko pesa bato mbongo pona mokili mutu no saluka mbongo donc naza makasi pona ko pesa bato ba recherche libota na bango est-ce que condition exacte tenga na spiritualité ya makambo ya pouvoir ancestral ezalaka na condition te na uti ko yebisa condition ezalaka mingi na bato ya porte-monnaie magique biso condition ezalaka te condition ezalaka te donc na pouvoir ancestral o recevoir eza na bato o ebele na pesi ba code na bango o toza ba 7 ans 8 ans bazo vivre à l'aise sans problème sans condition bato porte-monnaie magique bango ba bela maboma après côté kateka ba komi na posa ya ye moko ba recevoir ye ya kona pesa ka bato conseil boke ba kozo porte-monnaie magique bozonga mingi na bokoko na pouvoir ancestral recevoir ba code na bino ndengo mona musique ya Congo etambolaka et otambola na molili to na pole Kofi Olomide paso bimsela biso album titre molili musique etambolaka na kisi to ezotambola na bunzambe to ezotambola na pouvoir ancestral to na mindele ba magie musique eza na spiritualité artiste nyonso aza na science na ya utilisaka ba mususu bazana ba magie noire ba mususu bazana bokoko Ozolanda, musique sans spiritualité, au kosala eloko mokote. Pour ba artiste baza ebele. Donc tant qu'on fait lobby bongo, à lobby vérité, pour amoni oyo musique epesiye, oyo spiritualité epesiye. Pour soit recevoir nyon soana ezali spiritualité. Est-ce Ozolanda à recevoir ngona spiritualité, yango moni ezaka ba recommandation ya temple. De faut oyembe obimisela ngonzembo. Il faut olobela ngo po batu bayoka. Eza ba témoignage. Neto kendaki na église moko ba salisi yo, yo siko fo lo ba témoignage na église. Bango ba témoignage na bango ezalaka bongo. Abeti nzembo ya spiritualité, alobeli bino makambo spiritualité saleli. Na sens wana. OK. Ezakali eloko ko kamwa te po spiritualité ba bomba yango lisuti. Merci beaucoup maître Mitterrand, tozo ke malembe me pembe na okoma na suka. Nalanda yo après liwa ya comédien na biso Dadi Dikambala. Oui. Osalaka émission na ndeko mwa mwasi. Olobaka na ba comédien soki baluki yo te ba bandaka kokufa. Eloko nini olaka bango? Wana eza émission ça ikoza ba 6 ans passés Ouais. Et umeli makasi congolais na congolais alingaka te Congolais asungaye biso toza lokola tozoka ba message na mboka oyo avant tangu makambo ya molili ezomonana ngai nazwaka message tangu Dadi Kitambala kufi ba comédien bolukanga po eza na place o bakenda na point noir ils na place bakenda na point noir bayoka na bien te balakela bango na mort
yango monaka hémorragie wana ti lelo ezokatana te bakufaka ebele. Donc eza na liste ya ba comédien bakendaka point noir liste ezali bakotaka place moko eza na place bakota ba point noir ba Brazzaville eza na place bakota balakela bango pona mort. Alors yango moni balandanaka na sa ba émission trop ba émission ba 7 ans passé na lobela ba 5 ba 3 ans na lobela makambo oyo me bamona yango théâtre te me akokoka koya te po ayebi ke yo moninga ne congolais malamu kutu avoyager na ye ake no luka maître mususu totalaka kaka po topesa ba message makambo na loba yango ezosala mati lelo après ba mama shako bakei donc batebele bakufi oyo nga na loba yango ezosalama. Saratola TV. A dit toujours eza sujet ndenge na ebisi yoke baza na esika oyo bango bakenda ba comédien. Uzolanda baya na temple na ngate me baza na esika bakenda ba complication wana ezowuta kuna yango moni bazo ba retour bazolandana. So ezosenga nini? Artiste oyo akolata courage ezosenga aluka maître John poto kata lie wana. Bayebi makambo na bango bien ne baza wana bayebi ba artiste pena basisi kokufa te batikali mibale donc maladi oye akufele obake na opération eza na moya ngote eza makambo mususu eza na moya ngote eza makambo mususu omoni esika bazali baboya ekoboma dadi briske omoni ndoki soka proposer déjà que atriquer yo akomemona étape ebele akobelisa yo fort obeli makasi oke hôpital malade emonana te batindiki yo na maladi oyo eza te na nzoto na yo. Artiste bakolandana baartiste comédien bakolanda. Saratola TV. Déjà message nakobomba message te nazali so banzambe napesaka message avant oyo eza na mboka soki bakondima oyo akozwa courage akoluka maître John alukiye siko pona okata pene hémorragie wana ezosenga kaka bango nyonso baya baluka yo to ezosenga basani non mutu na mutu akomi batela vie na ye oyo akolukanga eza poto sala cérémonie alongwa na kati ya secre wana ya lie wana eza lie na kati ya lie wana oyo ayebi ke atambolaki nzela moko na bato déjà bakei. Tolobi te tous les comédiens. Tolobi ke oyo ayebi ke atambolaki nzela moko na bato oyo bakei. Donc muto azomi yebake na tambolaka na baninga nyonso oyo bakei bakufi yango wana nde aluka ngai mpona kokata lie wana alongwa na liste wana. Ok. Oui. Donc l'émission oyo bandeko bakolanda je crois yo lobi yango ba prophète bato pe belé balobaka même parole. Na loba avant. Na loba ngo avant. Ils ont une émission, ils ont une image, ceux qui peuvent avoir une image, attendre attaque. Si vous avez un esprit, ils ont réclamé bango, bazwa kelo kwa moto. Non, ils ont makambo bakenda na temple au bakenda, faut ça bayoka na bienté, yango isala makambo wana, hémorragie aliwa ezala tilelo, na ndenge bazoku febele. Pour bemba suka tozana ngo eza corps ya belle-sœur ya président Caleb Toukebana. Mes condoléances naie et puis na famille artistique Mobimba que son âme repose en paix. Il y a Déborah donc tout le baka même ban lo bawana yango ezolanda baliwa oyo mais bino ozomona pourquoi ka ba comédie faut ba bando kufa baza ba artiste mboka baza ba art mboka mais bazoku febele. Est-ce que moi yo sunga bango ezate ba docteur ava sunga yo fo lukaye pour otubela oloba makambo ozobela. Donc ce qui est vrai liwana bango eza normal te liwana bango eza clair te na ebite papa mitero sala ka TikTok non na sala TikTok te na senga elemato na sandeni pona ninga sala TikTok te mena talaka na ngaka otalaka ayo sa ela raté mais kotaka quand même kotala tala. Est-ce que otali ndeko mwasi moko akoligote photo ya mwana muninga azosaka azolobaka azosala ngona ba démon pa ke kokunda photo nalingi nanu o expliquer biso cérémonie o ya sali ya koligote mwana ya muninga ndenge wana aketi yaki akundi sur le plan spirituel ba inconvénient nango ezara nini pona mwana pe pona muto asali cérémonie na wana eza ba théâtre kindoki ezalaka secret
Ok. La spiritualité au kindoki basala rangote bazo filmer yo. Non. Et là le bateau bakindaka na église azomi filmer eza baventure. Mutu sambela razaka concentré. Kindoki basala rangote mutu azo filmer yo. Batu baotala yo. Batu baotala yo ezali baventure. Wana eza ba théâtre. Eza ba base ndenge balobaka ba base. Eza buzz. Mais c'est quoi sur le plan spirituel, eza un inconvénient? Non, eza nango théâtre. Kokende pe na cimetière ya kozwa photo mutu, otie ofandi pe na tombo mutu, esala nango eloko te. Mutu so akufi déjà akufi. OK. Esala nango eloko te. Nde baloba ke milimo eza na cimetière, ezotambo. Esala nango eloko te, mutu so akufi akufi. Mulimo ezali faux à la maître spirituel, oyeba tango ke cimetière obelela milimo. Mais pas que o afandi na tombo na ye abanda biloba loba na ya koloba esaka nango eloko te. Kindoki to spiritualité za la secret. Jamais muta la cérémonie ba filmer. Jamais mutu comme ça. Donc o bandeko basali na bango ba. Eza nango ba théâtre na ba bes. Mabe okomela mwana wana te. Ah eza eloko mo eza te wana. Eza ba théâtre na ba bes. Et bon nde batu baloba ke sozo lobela mutu mabe. Esprit et kokota na maloba na opeki osali likambo. Bon ba téléspectateur bandoki oyo bazotala batalaka ekokoma pe réalité. OK. Mais yo zo sala théâtre mais na sima nango batrike yo. Batrike. Est-ce Zolanda? Ouais. Oyo soko zaki pe na makamba solo okobanda ko sala cérémonie wana te ba filmer yo donc ngosa ngo ya ko batama. Okundi mwana muninga. Isa théâtre. Isa théâtre. En tout cas, merci beaucoup Maître Mitterrand na ozo temps mingité mais bateau ba Rolanda aussi koyo. Ba comprendre nini. Spécialité na yo eza nini. Okosunga bateau ba kotala yo na nini. Ba comprendre que Maître John a umeli à 8 ans azarosa sub émission te na monique bakomi kolela po ba charlatan ba ebele na makambo yo bazolela Maître to pesa kimbongo intel kuna makambo simba kite Maître to zaki na plus de 10 mètres makambo simba kite Maître John azongi sko na mabele na uti voyage na yesko na zongi le musala ba benga ngai ezalo zaki na 10 mètres et simba kite problème ya mbongo financier oluka mbongo zozwate ozaki na promotion ya musala bakangelo mwasi to bakangelo mobile na yo nomination succès mukando ozwakate makambo nyonso wana benga Maître John Lipasa Satan na kosunga yo okuzwa yango na numéro ezali plus 243 85 197 67 69 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 soko bengi ngai moko okozwanga n'importe l'heure Maître John azongi bozala décider ba client même utaki na 10 mètres et simbaki te oye pas Maître John ekosimba boyeba ke loko nyonso pirate ezali original pe ezali original yeyo azongi libino siko pona bato baza misika ta musu ya mboka mais kasi yango eza facile nazana facilité ya kosala makambo wana même oza musika ya mboka tant nazoloba mukanda awa na Congo tozana na mukanda mukanda ezaka na mboka libanda yo travailler awa yekuna azu mukanda bazwaka déjà eza Maître John bani makambo lelo te donc bazwaka déjà même ba finance na musika mboka nyonso zali mboka nyonso zali kodi ya pas zuka kuna kasi yango na kodi eko recevoir yango mboka nyonso zali eko komela yo sans problème eko komela même na mbongo ya mboka wana mbongo baliaka yango eko komela euro dollar livre sterling oko recevoir yango. Merci beaucoup Maître John Lipasa ya Satan ndinga mi bengaka ngana bengaka e Maître Mitterrand to komi na suka émission na ebité oza liloba mususu ya kobakisa de liloba ezaka ke ba client bazala susu décité Maître John azongi babi ba komaso ba bengi bato azosenga bango bambongo musala ezomona na te ba charlatan na ebike wana bozomona baza ba coopérant
likamonio sona zo sarabino pirate na original ezali ba maître o balele bino bambongo boy ba ke maître John azongeli bino po ako servir bino beaucoup ako recevoir makambo malamu. Merci beaucoup to komi na suka émission mais question mo yenga ka siko je souhaite o kata na yebi ke minute koki maître Mitterrand mbongo o ebimaka o ba pesa ba tu porte-monnaie magique utawa porte-monnaie magique porte-monnaie magique ezali mbongo o ebimaka yango monaka ekoma na kosenga muntu wana oyo o sacrifier ya okoma esclave na yo ya kobanda kwenda ozulaka yo mbongo aza déjà esprit soit oke na banque centrale banque mondiale ye muta ozulaka yo mbongo eso zolanda nga do yango monaka porte-monnaie magique ya okoma na makila po muntu asalelaka yo mbongo ebimaka botaka na porte-monnaie. OK, en tout cas merci beaucoup pour la réponse yango nde pina nazaki nango vraiment besoin. Merci na bande nyonso tu bozi occasion Rolanda maître Mitterrand numéro na eza na sewana soko za na besoin na au contacter na numéro na au bengier. Quant à moi je vous dis merci, au revoir, à la prochaine.